Merci la bilo batubozu libaku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo bisiko to panza kampoke bisiko to akaba Congo mani bisika oto ali kosala mosala ya Jean-Baptiste bisika oto tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu bisika oto ali bongo basinzili pola kobeta mbela ko ebisala ba Congo mani ete tango ezali mabe esika oto telema ferme fidèle lokola abaku ke pola kozala liseko ya République démocratique du Congo et pas wapi to kundola katango nyoso maloba encore ko la biso de laboraire o aloba ki la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer et passe ezui li kambo na motote ezui la monte religieuse ezui partout dans le monde ezui et ali siko to ali ko mobiliser ko sensibiliser ko conscientiser ko sala éveil patriotique pona ko la musaba Congo mane ko libisa bango ete Congo etongama na lokuta Congo ezali bongo kotambola malamu te esengeli ngai na yo tomiye bakoloba bosolo po ete tomikata tina ya likambo la biso matondo la bino banso ba abonné ya Océan du Congo. Merci encore une fois na absence maladie malgré tozali bongo ko se rétablir malembe pe satan alika atango nyonso ko mobundisa mantanga makamaike kasi badongolo miso ba désabonner qui peut bino bolakisi de quoi vous êtes capable de s'abonner lisusu na makasi koleka tombole le chaîne na bino tika nzambe apambola bino kasi to ke dali kambo etali ba vue esengeli pe botala ka chaîne na bino bo consommer nyonso ezoli ka l'Océan du Congo. Bravo pour la abonné en tout cas wana moye to le béalité na tango moke to komi 18100 ce qui combien merci ko to zapela posa to mata na ba vie po esala biso malamu tozonga ndenge tozalaki Océan bino akozala penza mingi na etando eke ya République démocratique du Congo na demande ya bandeko nde yango toye kosala annonce ko yebisala bino ete tokozala na bino awa mwa moke Kabuya azali Shadrack azali Bruno Mimbenga azali Océan pe akozala elongo na bino pona kosala kaka éveil patriotique po ezali chaîne ya libération mais kasi bosenga maki biso na bandeko ete esengeli pe tozala na télévision ya République démocratique du Congo pona kobeta kaka mbela kosala éveil patriotique na ngolu ya nzambe tata tozwi mwa espace kasi boyebi ete makambo ba biso ma TV tambolaka na misolo alors ba oya biso bomoni ke na bana ko benga bilo mwa tango bo kozwa te tina penza ya likambo ezali ete esengeli tosungama to ali bongo na posa ya $300 po ete tofuta la chaîne na biso po tosali magazine ya biso moko moye te lokwa bandeko balobaki toluka équipement tosala chaîne na biso moko ndenge bandeko mosusu basali ekozwa biso mbongo ebele po ete bemeter tokendeki kotuna eyali mpe ya na motu ya makasi soki bandeko oyo bokozala na susi bokosomela biso bemeter na mikili ya bapaya bokoluka koya tokoluka signalisation tokoluka esika ndenge baningo nyonso baluki wana ekozala malamu mais sikoyo po tokende na demande wana po bandeko bali na posa sensibilisation bandeko mosusu bakoya kozwa biso bainterview esengeli mpe na biso tozwi bongo espace na chaîne Ismaël Télévision tozwa kibongo na banze bandeko mosusu basi babandi komomona biso mwa moke po ete toaki na mwa likuta moko ya moke topesa ki kasi makoki ezalaki te vraiment toza na besoin ya $300 pona espace bandeko na biso toyokanaki tomilengeleke ndenge ni tokosala mwa 20 mwa 10 po ete na suka ya sanza moye tofuta po ete tokoba kosala éveil patriotique parce que ebele basi balamuki kasi ebele pe na balamuki te kusho toli na motango nango esengeli tokita na nkunda kosekisa baoye esengeli tokita kokende kozwa ba oyo bazaka kana tango ya kolala pe na liloto pe na komi kosama. Merci encore une fois la bino bato bozoka libako kolanda émission du début jusqu'à la fin biso to ali kotambola na modelo nzambe alingi tozala na kati ya chaîne ya libération lokutate et ali bobele bosolo pe to lobaka bosolo oyo koyoka ma bisika mosusu te bobele awa na chaîne ya libération Océan du Congo matondo na ba prière na bino nyonso. Merci encore une fois la bino bato bokolemba te ko soutenir biso to lobaki chaque le 19 to kozala bongo na nzela bandeko bakopesa biso maboko kobala kokita ba demande ezali ebele yango na lobi na tele mama moke kozonga lisusu na YouTube pamba te bandeko balobi la biso ete mama Océan siko makambo etali bunagana bino banso boyoka ki ete nteke salami l'alme ko bima to tchana lo vidéo kaboya lompuisa oya lokuta vidéo ezali ya kala bandeko nanga boyoka mwana mboka Antoine Chilombo Félix o likambo nini bandeko na ngai o ezali eloko nini makambo ya boy kaboya lompuisa tchana vidéo to. Ok, nous venons d'entrer dans la défense de l'ADF Nalu MTM qui était juste vers le nord
vers le nord de l'axe centre. Et nous sommes en train de vérifier, de fouiller le terrain. Et nous avons trouvé que le terrain était miné. Et vous voyez qu'il y a le fil électrique. Et le fil électrique, vous avez les bois de chauffage où ils ont miné. Vous voyez qu'il y a la bombe qui est à l'intérieur, là-bas cachée. Ils ont laissé leurs habits, des mousses, des bidons d'huile, des sacs, des bois de chauffage. Et vous voyez les FARDC qui est entré farouchement. Le FARDC est entré avec toute colère puisqu'ils ne pouvaient pas laisser leurs frères congolais mourir comme des bêtes. Mais aujourd'hui, nous félicitons les FARDC. Vous voyez, il y a tous les fils électriques où ils ont piégé leurs bombes pour que quand les FARDC vont entrer, alors il y aura tellement d'explosions, il y aura des morts. Et voilà, nous félicitons les FARDC, nous félicitons le peuple congolais d'avoir soutenu le FARDC à conquérir tout l'espace où ADF NALU était en train de régner avec la criminalité. Vous voyez, ils ont leurs histoires, les habits qu'ils ont abandonnés en vitesse, les habits qu'ils ont abandonnés en courant, mais le FARDC est en train de faire quelque chose de spécial, vraiment de spécial. Vous voyez, il y a même des cimetières que nous venons. Il y a un moteur qu'ils ont abandonné. Il y a un moteur qui est ici. Je ne sais pas si c'est un moteur, l'épave ou quoi, mais voilà comment ils ont abandonné les histoires pour entrer et directement là où il est fait de ça. Et vous allez trouver que l'ennemi n'est pas fort. L'ennemi est en train de fuir. Les FARDC, MTM, en fuite, MTM, en vitesse, MTM, à 100 mètres. Ils sont en train de fuir. Voilà les voyants combattants. Ou les commandants des opérations, les colonels Mbakulu, Luendo, en train de coordonner, en train d'articuler les unités, en train d'articuler. Bandeko na ngai vidéo o bilomo bo moni boye bisanga wala bunagana bacha clôture te bandeko na ngai kabuya est-ce que ça la vidéo ya bunagana bacha clôture est-ce que ko ça soki ezali kabuya meka ko tia Ghana bozomona ndenge ba Rwandais babandi okanga singa bakangi déjà ba Rwandais bakangi babi batu bakota epai na bango te bakota na Bunagana te. Bunagana ekomi pays mususu. Awa Bunagana ekomi pays mususu. Yango nangina signaler bino que Bunagana ekomi pays mususu. Donc pays na biso eza capable yango babandi otia fil déjà. Babi pays na bango ezala ta superficie amke bazala nde na pays na bango yango na lakisi bino. Merci encore une fois à l'homme puissant. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bande ko langa bota la différence à bamboka bana. Nako luka vidéo moko na ko lakisa bilo minyembo. Nako luka vidéo moko na ko lakisa bilo oya ba soda na lakisa bilo kala kala bota la bandité wala modèle ne ba kata. Uganda bango kuna na ngambo. Peuple congolais. Bande ko ndenge na bande ko lobala bino pona nini biso tolingi lokuta. Pona nini biso tolingi tango yiso to tambola ka bobele la bokosi. Soki tolobi to babo solo bolobi lo solo ndezali mafingo soki tolobi to tatola to peto tembola likambo bato ba ko sala te biso to bango na mongongo makasi bolobi to ali bato mabe bande ko la ngai eloko moko ngala yebi lokuta yali bongo satana lokuta yali moloki kasi bo solo yali nzambe tata soki ya solo biso ba kongo mani to ndimela ka nzambe pona nika to liko tambola molili bande ko yanga bato ba ko boma kongo yali ba kongo mani yali bongo bapayate yali bongo biso moko bana mboka bomoni elubela ya lokuta ndenge wana boyoki video na bato ba ko ba lokota yali français oh on a récupéré voilà l'armée bundaka l'armée congolaise c'est bundi l'armée congolaise est bundi
l'armée congolaise ebundi te bandeko na ngai tokei bazwi lisusu mboka mosusu oyo eza pembe na Bunagana lelo ndenge na koyebisa bino boye babomi combien de personnes à 5 heures du matin M23 ezali kokende pe bino moko bolandi lolenge kani tokoluka négociation bandeko na ngai po ete basoba na M23 epesa kimia wani yali bavideo ya kala oyo bakotiela biso lelo epesaki na Bunagana te wana kutu Bunagana ekwei te bandeko na ngai sikoyo lelo ntango tokoyeba lokuta ya boye bateatre ya lolengo tokosala bino bato bowulaki nkimo lelo lokola bocomprendre ke Bunagana ezaka na maboko ya M23 mpe bazwi lisusu ekolo mosusu na possession na bango kasi bino sikoyo bokoloba nini bokoloba nini mpona nini distraction ya boye bandeko na ngai na bansi bomoni makambo euta ekoleka mona mboka Antoine Tshilombo na bato bayeba CAC bamokitaki mpona makambo matali Tchad bandeko na ngai kosunga yali mpe mabe te olimbisi mwa moke kosunga yali mabe te mama Jawa salam alaikum na bamizima na ngai kosunga yali mabe te papa Mikael na France na mama Celestine na France kosunga yali mabe te kasi ntango na kosunga ngai moko esala misungi ndeko na ngai Félix azalaki na Ejipito akei na Tchakimia na Ejipito makambo ekoleka na Ejipito esengeli na Tchakimia Félix akei na pesa passation Félix akei na sala boye kasi Félix na Congo opesi kimia esika nini Félix na Congo opesi esika nini kabu ya l'homme puissant tshela ngai bilaka ya Félix alobaki yambo ya sisa manda na ye nano esengeli Congo ekoma Allemagne totya na Allemagne mbongo tozo le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. bandeko na ngai na banzi bomoni ete bato bamoni elubela ya lolenge oyo oyo bokomona wana yali nango na kibila ngundu te yali nango na lac Tanganyika te yali na fleuve Congo te mais yali nde fleuve Kinshasa eyali bongo fleuve Kinshasa bisika ngobila lia mbongo akili bopeto bisika oyo makambo ekoleka bandeko na ngai kasi bino moko bomoni bayi kongomani bazwi ka maloba ya Félix Antoine Tshilombo bacheli wala pe bacheli elubela la sima kasi Allemagne d'Afrique yango ana Allemagne ekeite Allemagne mvula mokolo moko Allemagne ekeite bandeko na ngai ata kopeto alaka mitema mabe ata kopeto milingi te toali bandoki eloba papa kadi mwambi kadi mamulaya mutoto wa muzungu papa na nga loba on est en train de français na epele kwele tanga makasi lokoto yango mpe nayebaka te yo moko oza sorcier bansorcele yo mpe okei koensorcelaka bato ande congolais on est en train de t'ensorceler yo mpo ozokende susu koensorcelaka bato mosusu parce que comment congolais azokoka komona noir sur blanc te comment congolais azokoka te komona papa Alfred na mama Clarisse soki bomoni appel na ngai na tina ka elisungi po te totya na maboko po tozwi télévision to mobiliser pe na kati ya Kinshasa bino pe bomonaka biso bango pe basenge te bamona biso po ete mege ya lipasi tosangisa maboko totala na eloko nyeko botela biso malobi ntango mosusu mpe tokolonga loboko na se tokokomisa yango likolo bandeko na ngai ekolo nini oyo eboyi bosolo moto akomona mabe moto akomona lokuta Félix alobi video wana efo ezala na époque moko bakangaka papa na bango si je me trompe pas kabo ya l'homme puissant koluka video wana yali Félix azo déclaré na bandeko na ye bazali koloba wana efo ezala bazolobela Mobutu ba propos ya Félix video wana soki eza bakotiela bilongo na suka Félix olobaka bien
mais faisabilité na yo nde diabolo. Olobaka bien. O critica Mobutu. Papa na yo avant ça en Belgique. Mais aujourd'hui Félix Olingi va critiquer au thé. Olobi Mobutu azo kanga zo boma azo ça mais Félix yo bomi combien? Yo zo kanga presse. Ozo kanga batou. Et pour promettre biso ba maloko. Mais yo linga kité n'importe quoi. Olobi bazo maltraité batou, bazo kanga, bazo boma, bazo ça mais Félix. Pourquoi yo lingi te to loba? Yo loba qui liberté d'expression exacte mais pas na yo est-ce que batou baza libre ya ko dénoncer ma be oyo zo sala? Est-ce que yo zo linga batou bala qui c'est capacité na yo? Monde moni, comment tu es incapable? Comment tu peux servir nation? Tu es l'échec qui est Afrique centrale. Mais toi, tu ne veux pas que les gens disent ça? Ce qui m'a lobby, c'est kangaye. Ce qui m'a lobby, c'est une erreur. Il y a bateau. Oh, yo, boya qui, ok, yo, badé non de quoi envier bango parce que yo ça qui d'abord moyen té. Yo, ok, le coach qui vient à Tchad, Félix. Bon, on promettait que biso loba qui ba soldat tchadien quelque part voilà bakoya ah waso banane. On t'a demandé le bakoleka par Bunagan. Mais aujourd'hui, bango bazola la Pullman. De mbongo à Congo ça karapo et là les saka bato moko bazoya pour rien faire, ba yeko récolter pour yo battre la pouvoir na yo. Et les Congolais soutiennent ça. Et les politiciens collaborent, bah continuent à système, na kacha jeu autodénonçaka depuis. Bolingi suko bobomi sabato mususu bakufa. Bolingi bobomi sabato bakufa. Na malhonnêteté na bino. Pullman etondi ba tchadien. Bato bayaki pour la koede Congo. Bazui mando ki ba déposer ba M23, bango ba ekola na Pullman. Pullman na ba chambre la ba foutre la ba combien? Mes frères et sœurs congolais mboka ne ko mbongo le ko tongate. Toki mambango bande ko ngai. Baza ko démolir bandaku. Bravo parce que mutako tonga la cimetière te. Bravo mutako tonga côté raité. Mais botiki biloko a Jekoko comment? Jekoko Mulumba. Morgenaye eza place à mabe. Et là qu'on a muso soki garage, soki le koni eza la place à mabe. Bureau na ye place à tcha. Bisika nyoso leza mabe aza na nzela. Mais bande kolanga comment bobuki Jekoko te? Politique il y a 2 poids 2 mesures. Bobuki marque. Bobuki biloko na ye bokangi mwasi na ye. Mais aujourd'hui et rebondir. Les lois rebondir. Biloko ya Jekoko plutôt bobuki tene. Nani apesaka bato na accès batonga likolo ba ngelo ya bato. Bobuki bato la paka juma. Bobongi seli bango esika te. Gouvernement sanguinaire. Dans la politique au eza na Congo. Kabuya. Tchelanga vidéo ya Ntingi Pululu. Soki ezali. Tsuka. Elengesa papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa c'est là. Non, non, c'est que ça parlait Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et bien, on a 2021. Jeudi. Quand c'est au monite, jeudi, on lance les travaux. Mbongo et bima balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka mbongo et bima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na le bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président du bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, les amouké, moko et passion nyonso. Ezali ke yo fonction c'est la moko yo. Na nini, na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment papa. Papa s'il vous plaît papa, côté la bangote. Boyete papa, boyete. Peuple zo kufa boy. Kabuya tchelanga babalader. Mbote papa. Mbote mwana nga. Tout le monde offendi point de vue par rapport à la concert à Fanilo dit à l'UPNF.
etaki yo poto ki ebele baza koloba ki babi fallait kobeta te fallait komi orgueil azo manquer bave na yo babane koso alobi ke ye aleki bave na ya wenge etaki yo papa point de vue par rapport au concert à lui. Bon nga vraiment point de vue nanga pona kozala sans parti pris eloko le bosoko nga nazo souhaiter d'abeta aywa pona nga ko beta pe ko gagner surtout kaza mungala aya ko longola biso ba mongo soni po abeta kapena nzemba lelisaka loko biso surtout nga papa na lingi makambo pena ya bolingo pe makasi et surtout ka ko beta lingi basi pe alelisaka penza surtout kaza mungala pona nga ko beta tambule beti ya ko beta bato bakokota pe akosala moi likanisi par rapport à bandeko baolobaki ya kobeta ata koma motema mabe na kati bible ezoloba na biso ke tosuete mutu malamu ta mutu wana azomona ke ye aza orgueilleux so mutu wana alobi nini ye aza ndenge nini donc mpo na nga mutu oyo nyonso aza kosuete fali abeta te ke aza orgueilleux akufa mais fali nde aleka mpo aza mongala bon en tout cas oyo nga nayebika ko alela ke yoka mongonga mwana mobala akolela atonga ya vaccin na ye abina loketo abina loketo fali ye wana o wana pene nonga lela penza loketo mwana azolela tonga vaccin na ye so vaccin ngweza nini oya kotuba tonga to ya bolingo donc eza na cadre ya bolingo o pena ngala lingaka nde ya ngwana soka linga en tout cas yembela ngango papa même na ba téléphone na kozwa merci. Ah, Moti. Par rapport à point de vue par rapport au concert à l'Odi à l'I29, il a fallu, il fallait il fallait qu'on orgueilleux, avant de manquer ma coulou, il y a mon qui est l'objet de l'État qui est chance ah, fallait pénal, tu peux signaler cette chance, tu peux signaler chance pénal, mais le comportement n'a pénal, n'est pas développé. Bon, parce que n'a pas bon vitesse, comprendre. Fallait boya baninga ba boye ndenge ezalaka mais ezalaka bongo te toyeba mais lobby mbule ko beta pene ya degré mbule ko beta pene ya degré hein mabe pene ko sala pene kuna ndenge moya mabe comprendre eloko na sala na pena biso pena to boya ngo pena na ndenge moya mabe pena amvite batu mususu ba pays mususu ba ya ko tontsela stade wana yo zala bongo te parce que pour la yo point de vue non concert le bébé kana bon, pour nous, pena mbula nde pene kozala mbula pena degré de ko beta nde pena makasi aboyi nde biboya boya nde biboya boya aboya kwa ba vena ngale padre faire gola aboya aboya faire mukonja masolo biso topesa chance mais ye ndenge azokumbela ngo eza nde bongo te papa vena nga balozobar nde bazana ba michel pe bazana tala pena babilo wa bongo pena yende nga kene nango pena ya pena misi pena na ndenge moko pena mabeko kwa le pena ya concert alo beta mate eko beta mate mbula zat so mbule beti o beta mandeni eloko ya boya baninga eske o salama te biso nyonso zaki elongo meye akomo kabula ngona bandenge mobo biso tozilaka wata nde fere nde kuna nde kobukana na ndenge mabe wana ezaki wenge kaka te bo wana nde eza nde bongo pena wana nde eza bongo po ya yaki nde na ba vitesse na ye na ndenge na ye Bote papa. Point de vue non par rapport à concert à Fali. Tokobuka stade wana ekobuka. Na moni mbulu abeti lelo. Eza mkie. Le mbulu ko beta tokobuka stade mama eko bloquer mon cabo. Atora ngenge stop biso nyo to sala te lobby. Tokobuka stade ataka aigle. Mama bloquer bango. On va dire que concert ko beta mate Fali aza on ko beta ba on ba jalwa Fali. Tokobuka stade wana bikabo. Maman, oui, c'est merveille. Comment la merveille? C'est moi, maman, kaboy. Naema, de là. Et ben non, de là. Bande konanga bomoni mwana mobali onenga za kose pulmonaire. Bravo. Mais lelo munoko wane kangami.
banomeye de makelele nyoso bandeko kotia on a mboso toi tu es comme ça toi tu verras yo komona tingi pululu azui pela mboka ko sala chaîne biso bato to zolinga to mobilisaka bato to conscientiser bato lolenga lo bosolo bazo finga biso ba matoliste miyibi baza ko traiter biso de toutes les pièces parce qu'on n'a pas de moyens. Ça c'est gouvernement congolais na ba impérialiste nde basala bongo babi bato baza la vérité baza na misoloté parce que ba croire ba côté bato baza la lokuta to pesa bango misolo po bango nde ba dominer sur bato baza la vérité mais louvunu la vérité triomphera. La vérité finira par triompher. La vérité restera la vérité. En chaîne à libération. Tabo bundi si yango. Ndeko nanga bomoni mystère terre. Bo désabonna qui 1000 et quelques. Mais YouTube n'a pas voulu bouger YouTube là. Ba abonné nanga. Je n'ai pas compris. Parce qu'on ne se connaît même pas la communauté. Bo salinga chantage, bo bengani, bo désabonné 1100 ceux qui vendent. Mais YouTube a tiki 18 100. Après 45 minutes, s'abonner 1143. De Koleka au bureau des abonnés. Pour vous dire que on ne se manque pas de Dieu. Ce que homme aura semé le moissonnera. Tel que l'océan de la presse congolaise n'équipe les mobimba. Bazako bunde la vérité. Bazolobe la Congo na bosolo ba boy kolia kanyaka ba boy kotala misu na bango bipai na bipai ba lobi yandi ke benda ntinga yandi ke talaka na nima ve biso totali ka ntwala po nzamba za liboso biso pe liboso nzamba za 1 nzamba za 9 biso wana toza kokenda il est l'alpha et l'oméga le commencement et la fin biso tolobi toko kende na ye peu importe dimension avoir 10 personnes mais 10 personnes au bandimi la bosolo toko libérer Congo ntingi pululu tala ndenga za koloba nanya boyaki mais nzoka nde alobaki po lobi la tongo mapesa e poste mais depuis asime makambo ya kuti la SNEL. Il y a l'otili qui a gâté la République démocratique du Congo. Il y a Bakura et l'Olenge à la gâté l'otili qui a l'été. Est-ce qu'il y a un tinga aussi de Sayango? Tala lokoso ya Bakongomani. Lobaka, Tomboamaka, Salaka, Kendaka, Polobila Tongo, Pena Djife, Pi. Mes frères et sœurs congolais, nous avons un sérieux problème. Bisso Mokonde, toi, victime pour Mboka l'absolu avancé. Ce n'est pas les Rwandais, c'est nous-mêmes. Pour toi, Miyibi. Toi, Batula lo Koso, toi, Batula lo Kuta. Bato Banan Zambete. Bato Peto Ebi Nzambete. Soki to ebaki Nzambe. Mboka ona lo lenge Nzamba lingeli yako. Rwanda ko sakana bisote. Uganda, Burundi, Tchad, ni to ko senga secours te. To tamboela lo Kuta. Kasi boyebaka bato na lokuta bokotika la kabongo te po eza maloba ya Nzambe cheno boko bundisa boko sala yango lolenge lokole eza chaîne à libération Congo ekozwa bonsomi na yango boko boma moto te atako bokani bobeta atako bokomploter boko boma te po ete Nzambe ali ndenge makambo ngala mona kala bomo ndenge comme ça. Bunde tumba pour l'école tozo umela Congo comme ka fantaisie bolingisi Congo comme kaka na lolenge moko boyo on dirait que mboka moko batu ya mayele balite tala motema mbabe ya ba congolais e bongo ya boyo to lo bate kabu ya bochela nga carnaval fali popa.
pe mawa. Shadrach, est-ce que vous avez dit que pas si peu mawa na kati ya République démocratique. C'est Léo, il est congolais. Il est mon frère de l'Équateur. Fali, il est congolais. Il est mon frère. Mais aujourd'hui, les Congolais bazo katana. Les Congolais bazo bomana. Les Congolais bazo yinana. C'est Léona Fali, ce sont des Congolais. Bon, le Rwandais mutasali bango bongo. Il y a eu un complot contre des frères de Fali qui sont des Congolais. Oyo bazo kota po babunisa ndeko na bango. Bo siko yebisanga Rwanda ko saloni. Akuti ngai nazoyina mana nanga des États-Unis d'Amérique na kunya dolanga. Siko Rwanda soka ya profiter kana motema mabe na nga wana eli kundu. O nazoyina ndeko nanga bolobi Rwanda yeko séparer biso. Bolobi Rwanda nda koti te, Rwanda a profité na motema mabe na yo Congolais. Rwanda a compris quelque chose na kati ya Congolais a motema mabe. Congolais ba pesi biloko wolo na maboko azoba. Alors esengeli biso to kele to zongo to salela yango. E bongo siko to lelaka pola niso biso moko to linganité. Pendant tant nini te biso to beleli to senga misolo. Pendant tant nini te peuple congolais a telemi. Boseki biso Bruno yo kalisi tango bobima marche bila bobima mutu moko ndeko nanga moko wana ba pezaka tala oya nzambe senga bato ebeleta obi pourquoi basali bunagana bakosa bilo ke bunagana ana ebibi poto bimaika moko ti moko kako to bimaki wana Top Congo azu yango Molière azu yango France azu yango do ya biso evenema ya bato moko mais kendaka musika Félix ebangisi ale biso na ba généraux to sala théâtre ke bunagane ke poto pe msabana o to sala ka ya départ ya Monesco bon ba vérité bimaki te France azu yango récupération politique ngaya to dénoncer biso ka ya mutu moko wana mais alaka fort et loko wana bunagana ba chaîne tout ezu yango incroyable ya mindele balobeli to zui ba pelle mais ndenge to zali abandeko la biso mususu bazo kende tonzibi bakende be biso tozo boya kokende na oya bunagana ba bengi biso ba frère na biso bazui ba passeport bazui ba visa baza kokende tolobi bokende vous avez notre bénédiction mais biso tolobi to boyi ngai Josué Bruno Mimbenga tolobi tozali awa tokola musa peuple oyo soki tolinga to kene metokei me lobi pe to kobenga bilo tolobi allo bana mama boya to kuta la biso to tele mesiko to tala bi mais to ko sala combat ya kotika la kaka boy combat ya koloba kaka boy combat kaka ya koloba kaka boy ya critique ngande naza bien yenda za mabe yende pembe yende moindo mais na sima ko sala pembe to moindo to sali nini concrétisation la Bible nous a dit la fin de toutes choses. La fin. Nous avons dit que il y a fin. Maman missionnaire, nous avons benga maman odeti. Il y a habité ta musumu sala. Soko zuita benga. Tozana posa. Kabu yozo sinelenga video ezwami. Ya seleo. Ezwami. Siko ndenge tozolo baboye. Toko luka yango toko zo yango pola kocha parce que nazo ko sembola yango. Ndenge tozali abandeko langa nzamba lobi la biso oyo yaki na 4h55 na oyo aye na 11h59 ba refuta ba oka salaire moko vaut mieux la fin d'une chose que son commencement okoko banda la bazelle nga naza mobundeli nga naza homme de peuple nga naza homme d'état nga inde mais na fin au trébuchet. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
toza na nzembo moko toyembaka ya mbola kota la likamba fali seleo na la motema mabe ba Rwandais n'a rien à voir avec les Congolais, ce sont les Congolais nde bazo pesa ba Rwandais ba boko po baza mibi atola lokuta lokoso nde ba Rwandais ba koteli biso nzembo moko toyembaka ezalaki moloni moko akendeki kolona nkona na ye mosuse kweya pembeni ezaka mosuse kweya pembeni ya nzela etikala bandeke ya likolo bale yango kona yango etikala bandeke ya likolo bale yango mosuse kweya pembeni ya mabanga quelque chose comme ça mosuse kweya na singa ya nzube singa ekolaki ezingi yango mosuse kweya likolo mabanga etikala tango moi ebimaki ekauki kona yango etikala tango moi ebimaki ekauki mosuse kweya pembeni ya nzela na mabele malamu ebotaki ebimisaki banko na ebele asepela oyo azali na matoi ayoka moto yango asepela oyo azali na matoi ayoka tala banko na malamu biso tosili kobeba tosimba tozanga te yoyo ngonga esili kokoka tosimba liloba ya nzambe ya bomoye ngonga esili nzambe azoloba boye eza semer lokola nga océan de la presse nayaka na chaîne ya libération kobwaka nkona ndekola nga toregretaka te tolobelaka mpe mutu nyonso ayoka te parce que eza chaîne ya libération ce sont bateau baza destiné mpona kolibere Congo bango wana loko omonaka équipe pour la télé États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na omona ote soko changer numéro ebisenga bana baza na mwa kokoso lokwa bapapa Alfred na mama Clarisse bapapa Michael na ngai bade Bruno na ngai bamama na Jolie na Suisse bamama Dolo bala Chabienne bakilame bokila lokone pekato bamama Célestine lokwa ba Daniel Ngenda ba Charlie Chobo ba Emmanuel na Toulouse ba Kilata ba papa Mapasa baza batu oyo ba mama missionnaire ba mama Odette banita ba befokuya moto bakoko lumu baza batu oyo nzamba azotinda bango eza pe na batu busu nzamba tindaka bango na session bazoya na ngonga na bango aza corbeau ta oyo photo utiliser pas que l'otike le lit omona ka mikolo la ba mama Génie nzezalandu libota nzezalandu batomboki mbote place bozali wana nzamba lobi te place Eli azali il faut famille nzezalandu ndeleka atali bwake pa luki kula ba mama Célestine lokale mais les États-Unis d'Amérique akia luki ba mama ko impumba akia bazalaka ebele je vous dis mais ça n'a pas mais ils ont battu moko 4 êtres vivants na 24 vieillards bango baza de tous les temps donc ozomona ba Daniel Ngenda ozomona ba Charlie Chobo ozomona ba papa Mapasa ozomona ba Emmanuel na Toulouse ozomona langa banani ba la Chabienne ba mama missionnaire ozomona équipe pour la terre mana langa na kunya de langa États-Unis d'Amérique ozomona papa Michael ozomona papa langai Alfred na mama Clarisse mama Célestine azana la Chabienne azako se pumone kila mazawana ozomona bango bazola la te ba mama dona c'est mama na Jolie mama koza malade Jolie bazako se pumone mama kobenga boni océananga boni Bruno nanga baza batu oyo baza ba 4 êtres na 24 vieillards. Et ça impossible pour bolongo la bango pour bango musala bango zaka 100 baza na mission na bango zaka kake bomoni océan te boyoki Bruno Mibenga te bolandi chaîne de libération te bozomona mwana ngate alors c'est impossible yango bomona ki bo désabonner 1122 ce qui combien wana mais na moins de 45 minutes bazongi 1143 tala ndenge basali. Donc, bien de moment que vous déstabilisez chaîne. Mais chaîne, on a balobi le quoi total 18 qui signifie 9. Donc,
Donc c'est l'esprit. Bon, donc Nzambe atambola la chaîne na makam na ye. Tango peut 20 euros comme na koyebisa bino. De awa ça enseignement. Ba chiffre na ba lettre chaîne elobaka. Donc c'est pas pour rien bolongo 1100 et quelques maintenant 45 minutes bazongi. Mais YouTube n'a pas voulu qu'on déstabiliser chaîne. Et là on comme singa c'est pas Bruno. Oh, on veut que ba ningi biso au sakalate ba to ba désabonner 1100 et quelques. Mais YouTube a boy kolongo la 1000 wala tikika 18100. Pour yeba ke batu baza. C'est que yeba ke batu balongo te. Nga na yebi communauté te. Elle ke langa pour la ta la chaîne nga ba ka batindela ka yango ba attention ba pesa biso. Bande konanga vérité za bien, la vérité libère. Nazoke nanga na suka. Ponda koloba la bino, motema mabe ba congolais, na likambo etali fali pour passer le haut. Ba semer des troubles, ce n'est pas les étrangers. Ce sont nos frères congolais. Est-ce que stade wana de martyr? Nani abete yango mutali boso, n'est-ce pas King? Oya tika biso lelo. Bandeko ya wenge ba yaki le 30 juin jour où tozo linga kobeta indépendance tozo na makama kasi to sensibiliser to yobatika. Est-ce que bayoka ebiso après détournement salami à 40%. Mais aujourd'hui notre frère Fally Ipupa, mon ami, abondi etumba na ye comme simple. C'est notre frère bandeko langai. Ngama ba mission na lingango te parce que tout moment na yebisaka bango ba auto vanda kada bango bila ba mission bozanga na nde bozaki na Dieu ya musée bolo bakateli kambu ba Fally ndenge bazana baza bato excuse l'opportunité à ce soir allo bakata minute moko ya silence pour na ba mort plus de 7 millions de Congolais qui sont morts et lobi bakufaki lelo la 5h bakufi. Et ma mingi na ndeko langa nada ona kosukisa na epona le kalanga so moi vidéo na ezali Shadrach bakochelanga. Bande konanga, qu'est-ce que Fally a fait? Fally azaka na etumbu pa botami congolais, na mboka oya ba jaloux, na mboka o vérité zaka comment et comment mabe, na mboka o soko lobile mutuli kama lobile ko saka langa te. Quand toi tu parles yo so mona ndeni, ngana leki yo non mutaleka mutazata. Fally il a tant souffert pas comme c'est quoi commis aleki wilubula ola ksaye koyemba bazo sala ba répétition amati son frère de Bandalungwa Willy que je salue bavandi titi keya beti babisiki da mike a commis na quartier la tête il a venu na quartier la tête au quartier la tête eu problème de part ya bato belé au directeur asi tumbo soka zala kaka na opesa embote pour mokili ezali pendenge. Mais aujourd'hui, Fally akei asali makambo na ye akei malembe alobi je dois kokomisa musique la biso la moi niveau ya likolo. Mais mutu la mutazaka fier na ndenge na ndeko na bilo bozaka fierté. Bilo ko to fier na bilo za motema mabate équipe la bilo zo pola bonzi maté. Mais aujourd'hui, Fally a même taboulay, papa taboulay personnel. Bana taboulay nyoso bisika bozali nzamba pambola bino. Papa na saïla biso fierté kabouya la chute la ngana ebi ke bobangi la santé tika la baba muke. Papa na sa la fierté à Congo par rapport à makambo etali musique. Noir ali boso abeti Olympia, ake Zénith, ake biloko minene basali ya minene. Metabule ba pesa ki enene te. Fally ayeli biso disque d'or ya solo. Tant on a le bolo excellent, bon tu l'as ngata carnaval à Fally. Azui disque d'or ya solo. Oh papa wemba lela. Oh King Kester emene ya wana pesile ki daye joli mobia la joli kala na bongo s'appelle numéro na yona maman na français. Ba lela ngo bazwa te. Mais toza na kacha passe. Bazo bundisa biso po babotola biso mabele. Bazo bundisa biso po babotola biso nyoso tozalaka na yango. Bazo kokate parce que nous avons un artiste complet comme Jupiter Bokonji. Oh, Ofa Kombolo, Ofa ah Nzambe pesanga makasi. Ofa Kombolo na sina suya ngona Kombola Yesu. Jupiter, oh là là, oh yeah, Nzakombondo kiso ise. Jupiter grand artiste congolais. Mais néanmoins, batu bandima kaete na mboka na ye. Mais lelo atamboli poto tout. Et votre frère Fally Ipupa a bêti
bazobotola biso mabele bazoboma biso baosala biso makambo efali akote ntina bazolola bango ake kolakisa bango de quoi nous sommes puissants alobi nyonso euta na Congo rythme bozobeta eza ya biso barythme to bango babetaka eza ya Congo mais comment bacongolais bakokoma na top te bino bolingi tout bomépriser bacongolais force à Congolais bo ignorer yango makaba culture na biso bolingi boyiba biloko na biso koyiba pouvoir ancestral na biso mais pour la musique nga fali na kota bilo la zone il a marqué l'Europe ayembisi ba mindele lingala aluki le bango interprète et enfin il nous a ramené quelque chose de bon alobi na exposé yango na stade de martyr drapeau et flotté kuna et un drapeau congolais c'est pour la toute première fois un noir, oh babundi saka, mais un Congolais, n'attend au pays à la crise, pays à la possède ma cambébélé, à bibi na moi les doussous, alors la musique nous appartient. Mais aujourd'hui, bâtir adversaire c'est lui. Et Dieu ne dort pas. Tant que vous luka moto a sali ma bête. C'est Léo, stade wana imka banda ba uti ko boma bato. O peut to pesi mbote na papa la sa don domba c'est celui peut boza la gentil tant on a le baboye bo tcheli biso moi image o pa kitaki ko ke tala ba famille ba kataki na ba machette wana vraiment papa do que Dieu vous bénisse malgré bo sala musala bilo ba député na retard wala to ko critiquer yango après mais pour na lelo ceux qui ezali ba kotiela biso image alors quand je parle pour la temps pe kabuya pena lingi na lo ba mengete problème ya falia ya imka moto akata bato wala la bitumba la babundaki imka bakanga et c'est le besoin qu'on proposer na imka bosengi autorisation te et la plus beauté mama bela base bolandi la babalade wala mais sous ba kolobake mvula ya makasi e beta pour fali a beta te mais mvula e beta to e beta te fali a beta na stade parce que il a tout fait nyoso ici et ana soutien à makasi ya océan de la presse congolaise fallait à beta pour prouver na bino été mitema mabe botika yango fallait n'a rien à voir na makambo na bino o bolimbo sala et malheur à Céléo pour oza ndekonanga mais au côté ne tumba o ezala ki ayote parce que toi fallait t'a aider tango ozala une affaire ego la pembe na faire OK na faire ngo soko au côté là là je ne sais pas mais je pense même pas les padres à osala babiloko wana yete yepe azaka bayini na yeboluka hani botika ya zane kimia avant na nenga ovanda bo po yo finga ye araignée okima est pas fali à épauler yo lelo lingo zonge soit pas faire pour celle la bango polémique non faire n'a rien à voir avec Fali Poupa et non plus Fali Poupa. Bravo du Cap la merveille, El Malabioche, El Malabi, que Dieu vous bénisse. Beta musique là yo, sala, osa la bénédiction à Borfelin, tout, biso Borfelin, toza simanayo. O to kufela ba tata la ba mama, ata o kufela mama tika la tata zaka orphelin, ata o kufela mama tika do biso tout toza derrière yo, stade des déjà envahi ba biesi. Bande kolangai sango ya mawa, ya artiste et comédienne na biso nada o boye bia jouer Carole la PD vraiment ezali passe na bato ya mitema mabe to kolobela yango pongo ngai komi pena mo musika pena ko yiko zwaka ta ebelete na evande libo la télévision ne comprendre ko ta oka mama mo c'est pour ko ça la boye mais le ko lesaki to pesa bilo ba news nzambe azana biso to to kapé nzoto ta museko ya makasi nada lelo na bansi boko tala wana ndeko ba BBC elongi malade soki uchi wapi to yebite. Et puis il y a pas ces sous parmi bandaku o esalama kita on va démolir ndaku na yo. Notre frère il est gravement malade, va mourir à théâtre. O bossé pela la banzembo na ye, o bossé pela la nada tanga sala rapso musala ki PD, nenga lobela kabiso wana, vraiment sala incarnation moko o ezarape difficile pour bato pe ba s'incarner yango et pour atika wana ta mema biso na loyembo bobina ka banzembo na ye abongoli motema abongoli mo do boye bindeni asepelisa ka biso vraiment tozwa ta ya kotala ye na ngonga oyo nde bino bato bosambelaka to sambela pour la nada biso bato oyo pe tokendaka pe koluka nini ezokomela bandeko toluka nani asali nada bomabe mais yo moto ovanda kaka pona kolinga kobebisaka bavia baninga kobwakelaka bango maladi kotalaka bango na mwa mépris kolingaka bango te ntango baosala mosala na bango tambola na mokilo yebaka kolo amoni yo
yo mobomi na lingomba na masiya kolo amonio tambola na mokili oyebaka kolo amonio miso na nzambe pai na yo. Vraiment que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Merci na Kabuya l'homme puissant, merci na Shadrach na assistance na yo, merci na Moïse Ngombi misep électrique, merci na pour amener Angola no bondi à botar de bonoite. Vraiment merci la délégation de ce outil Angola accompagné na Aboule Padra mon Nzambe ba yebo pour la concert ya Fally Ipupa. Merci encore une fois na bande ko na biso ba Camerounais o ba saeli ba Camerounais. Merci na ba t-shirt tabilo vraiment bo saeli équipe Momba Fally Ipupa to moni yango to ko yamba bango moko vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pe na artiste la biso o biso tous les amis de Junolo soit toujours soutenir notre artiste Junolo soit chanteur du charme, douceur de King, douceur de Fally Ipupa. Merci na Florencia Matondo Mido pe na Mamour d'Angola. Quant à moi je vous dis bye ingeta la bana voluzi ingeta to bunda itumba solo ya ba valeur to longola lokota Félix Aokokate to bengana ye parce que papa moko ta ko boma ba nenzala pa que le pesa bala baninga biloko ezala kate lokola ya boyimba congolais nzala ba tchadia bango na baola la pullman kasi au congolais conscient olobine bandeko na nga naza na pasi mosusu bapon ke chantier na nga eza kotambudi bayebisi ngai ke bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na eta naza nango na bambongo na nga na dépense oyo eza lokola bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hôtel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to ya bacadastre tobimisi on nous apprend ke bazo